Ezalaka toujours rendez-vous d'excellence oyo esangisaka mbonda ekolo na bino bandeko oyo bopesaka biso confiance na fidélité boyebake tosalaka nyonso ya koluka kopesa bino ba information moko sur donc ba actualité na temps moko réel mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na bandeko ba diaspora partout bisika bozwani. Avant de faire l'édition de l'édition, il y a mon collègue et c'est d'abord de Pestabino, ma grande ligne, où est composé sommaire Boyebake, 277 000 milliards de francs congolais, 90 milliards de dollars américains. On a budget accompagné 5 ans, le gouvernement soumis à un élément catastrophe mondiale et c'est la ville de Kalemi l'État, ce qui a tali bangote situation et cause la plus grave dans le monde, ma belle macate élément population baleli pasi eleki à la carte République démocratique du Congo. Moteli sous pona ebi ke bozali ebele botala ndenge to fongoli édition la biso na élément o na bisaki bino na basomer boyebake. Na discours na ye madame Judith Suminwa o azali premier ministre après ça qui ba acte ya quinquennat na ye na ndenge budget ekozali ya 90 milliards de dollars américains soit 277 000 milliards de francs congolais. Tout le monde a extrait au moins écrit de ma tête à proposer les bisous. Programme d'action du gouvernement 2024-2028 servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. La vision politique du programme d'action de votre gouvernement se situe dans le prolongement de la maxime devenue populaire, le peuple d'abord. Car l'ensemble de l'action gouvernementale vise d'abord l'intérêt du peuple congolais. Ainsi, durant ce second quinquennat, l'action gouvernementale continuera à mettre l'accent sur l'homme qui doit être considéré à la fois comme la ressource principale, le principal moteur du développement et le destinataire du fruit de ce progrès. La matérialisation de cette vision qui place le citoyen congolais au centre de toute l'action politique et gouvernementale de ce second mandat se traduit par les 4 principes directeurs qui guideront l'action du gouvernement, à savoir, en premier lieu, la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité et du sentiment de fierté nationale. En second lieu, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne. En troisième lieu, la réussite de la transition de la République démocratique du Congo vers une société à haute intensité technologique. Et enfin, quatrièmement, l'allocation des ressources publiques avec efficacité et équité. Sur l'Assemblée nationale Tolanda, réaction des députés nationaux au qui jour il y a investiture, il y a gouvernement souminois. Une fierté de participer pour la première fois à l'examen d'un programme de gouvernement dont la conductrice est une femme. Un gouvernement où les femmes sont représentées à plus de 30%. Ce seuil n'a jamais été atteint. Notre population aura gain de cause. Il est normal pour nous aujourd'hui d'accepter ce programme du gouvernement et laisser les gouvernements travailler et ensemble
pour que nos populations puissent trouver le bien-être. On fait allusion aux populations autochtones et la terre et le sous-sol appartient à l'État, mais il y a aussi la gestion traditionnelle. Et le fait de reconnaître cette population dans le programme du gouvernement, c'est un atout. Demandons l'applicabilité de ce programme. La province de l'Équateur, c'est une province essentiellement à vocation agricole. Mais pour que ce secteur soit dans de bonnes conditions, ça demande la conscience et la volonté du ministre de ce secteur. Je suis heureux parce que la première ministre a rencontré pratiquement les attentes des Congolais. Le plus important, c'est de mettre plus l'accent sur la guerre qui sévit à l'Est, parce que ceux qui sont en train de tomber, ce sont nos compatriotes. Cette guerre a assez duré. Et je crois que si le gouvernement met suffisamment de moyens, je crois que nous viendrons à bout de cette nébuleuse du M23. La population en a marre des discours. Et ça, il y a solo de connaître surtout, les Congolais, surtout en général, à Zakana besoin qu'on sait ça va reportage, il y a ma casse, le mariage, il y a un anniversaire, il y a une cérémonie, il y a politique, il y a un anniversaire. Et c'est un monde école agence, c'est le reportage professionnel et surtout que c'est vraiment Moussala au Bastala la montée mamoko. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Na ebisa kibino ya mwana ba sommaire boye ba kesoki oke na ville ya Kalemi na province ya Tanganyika awa na kati ya République démocratique du Congo. Bondi melanga ki okokama ndenge population baza ko vivre na situation moko catastrophique oyo eza ko senga gouvernement central asala mo eloko moko ya malamu urgemment toza élément au signé Benjamin Kilunga. Ndeko ya Congo mutu akosa bino te soki okei na ville ya Kalemi na province ya Tanganyika okokamwa situation oyo baza ko traverser kuna mikolo oyo phénomène moko météorologique annuel baza kobenga yango na kombo ya sabasaba eza mopepe moko ya kanda oyo eza kobeta na lac Tanganyika pe eza kokoze ba dégâts moko ya makasi ndenge kaka boza komona na ba image oyo bondimela ngai ke ebomi boulevard Lumumba artère principale ya ville pe et comme si yango presque impraticable komona ampleur ya dégâts oyo esali ke vice-gouverneur na ministre infrastructure na service technique bakita na terrain po na ko-évaluer situation wana mai ya lac Tanganyika ebebisi vraiment banzela na ndenge moko ya mabe makasi pour ne répondre urgemment la situation oyo boyebake le vice-gouverneur a sali annonce ya ba mesure moko immédiate donc commandataire service ya OVD po basala musala moko rapide ya déviation nzela moko ya sika oyo ekoleka na po oyo ya kanape esangana na mopanzi ya MONUSCO po na ko faciliter passage pe ko asime trafic ezala kitoko ata soki okei na base militaire locale okomona ke bango pe bazaya kozinda officier supérieur asengi na ba autorité provinciale baluka moyen ya ko relocaliser camp militaire po
na éviter ba dégâts ya sika pe ko assurer sécurité ya ba soldats na ba équipement na bango okokamwa komona aéroport ya Kainda ekomi pasi pona kokota kuna ndenge kaka boza komona jeep oyo likolo ya ebale mai etoni mekepe ba voyageurs bakomi na difficulté ya makasi po na kokoma na aéroport ba autorité ba décider kosala zela mosusu ya sika po na kofacilité ba voyageurs ebongo na Paul Lukuga kuna kutu koloba te po ebale esali makambo nango po eza détruit complètement pe et puis si passe la population po basala ba mouvement na bango na mystique ya fourmi ba conséquences graves et kozala na bomo ya bato liboso ya défi oyo les vice-gouverneurs mwana mboka Masama Ferdinand abetisi mbonda ya kolakisa volonté ya kosenga aide na gouvernement po na ko permettre basala o esengeli de manière que situation oyo ezala décanteur masolo oyo awa na kalemi eza kosenga réponse moko d'urgence oyo et ko permettre ba dégâts ezala limité botala ba boatu et comme na ville pe mai etondi mabe makasi nyonso oyo eza kaka inondation na mopepe ya makasi nde eza ko causer ba dégâts oyo sécurité à population na kimia na bango eza ko dépendre na solution ya makasi oyo ya ko renforcer ba infrastructure pe politique ya ko éviter ba catastrophe esalema yango pe biso tobetisi kaka mbonda bango bazali ba champion na masolo o etali social à la kati ya République démocratique du Congo eza bongo bandeko ya fondation Jonathan Sangu avec FJS Davis Balobi soki ozali ko contribuer na 500 francs congolais par jour et ko permettre que yona libota na fin de l'année boza ba cadeau ya ndenge na ndenge pope o se fela ki toko to za élément oyo signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sangu ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zwi eza ndenge moko te po biloko to zwi eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango ba moni peut-être on a osé le kuta mais c'est qui peut baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dibela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na fondation Jonathan Sangu ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dibela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani couple pastoral ya apôtre Serge Lukangana mama Mireille Kilambe basangisaki écrit mibale ya bakulu na donc ba arabe na ba américain mission ezalaki ya kozongisa bango na bomoko pe ya ko préparer o ba ko pesa bango comme formation minene à travers fondation Mireille Kilambe pour permettre lobby ba comme étude la société tous éléments au signé Benjamin Kilunga les caméramans de guerre.
ndeko ya Congo soki bakoluka koyeba basali ya nzambe oyo basa koluka komema kimia pe bomoko kasi ya bakongolais en général pe ya bakinois en particulier boyebake bokomona nde couple ambassadeur de la paix ya apôtre Serge Lukanga na Maman Mireille Kilombe po bango ba décider honnêtement à travers Fondation Mireille Kilombe MK na Mokuse ya koluka kimia ekota surtout awa na ville province ya Kinshasa capitale esika oyo banditisme ya bakulu na eleki ya trop tellement que objectif eza se moko ya bomoko basangisaki bakulu na po na koluka ba acte ya ba violence oyo ba mesala kosala batika yango pe bakoma utile na société bondi melangai ke organisation moko ya munene esalemaki ya match ya football loisir oyo des camps babetaki donc ba arabe na ba américain oyo bazalaka basuka na binemi tellement que ezalaki opesi mbwa aboyi bondi melangai ke match esukaki na score vierge ya 0 but partout ebongo kokoma na batir obi bino moko botala ambiance o ezalaki wana nde yango eyaki kosala ke ba arabe ba gagné ba américain lokola ezalaki journée moko ya réconciliation oyo couple ya mosali ya nzambe à travers Fondation Maman Mireille Kilombe ba organisaki bakokaki kotika bango bongo te bakado ekabwamaki po epesa esengo na bana oyo bazalaki wana donc de ekiri binemi pe bakomi bomoko soki totomboli nzambe akobakisela bino ebele epuis po toki ozala bomoi yebake nzambe nde moto azopesa bomoi bino moko boyoka ndenge nini babetisaki mbonda mais tosepeli na action oyo eleki papa ovisite biso osengi oyo esengaki osala mpona bajeune garçon ebele bazangaki misala ebemaki bango na mabe na moyibi na kobotola na misala moko ya bien te mais na action oyo eleki papa na osenga mpo tika biso te oaporte biso mpe implice po ebele mpe bazangi bamisala ndomoni banda kotinda bango na mabe mais nayebiki na nsima na yo mwa implice moye kobakisama biso mpe oyo tokoseka tuve na nsima na yo yango naye kotika kaka nzambe abatela yo elo ya liboso na bapesa na merci na oyo osali obengisi biso nyonso etake bayake soda akangi mutu te tokomi mpe na niveau tokomi napesa na merci na elo nalobaka ke nga mpo na ngai neti nga mpo na ngai natiki nanga mabe nate meme wana bayike na biso twanabundakaki biso moko tosisa mpe makambo biso moko leta papa ye toyambi ye na kimia seke ataka meme wana ndenge atia meme wali boye tozalaka meme wali elo mpe nasenga bayike na biso tozalaka meme wa le passé nyonso tobosa nango seke totyaka na mai totyaka na moto lokola Fondation Mireille Kilombe bakumbelaki masolo avec impact na idéologie ba mama ya Fondation babetaki nzango na ba mama ya Sokotra mokali pe ba mama ya Fondation balongaki kitoko tokende tina ligue tokota en tout cas ba compétition oyo to beta penza bamona biso pe na bilili lokola bamona kuna biso pe to lito zala lokola équipe wana batanga makombo oyo boyo imana vita biso pe to lito koma kuna. Merci. C'est pénible. Nasuka ya journée bondi melangai ke l'apôtre Serge Lukanga bakisela loboko na nkolo na Maman Mireille Kilombe babetisaki mbonda na journée à lelo naza na esengo makasi en tant qu'ambassadrice de la paix en tout cas esengo eza makasi po mama soki aboti bana abotaka bana me abotaka mitema te mais tango bana bakotaka nungu mama ifo azala wana mpona koreunir bana mpe na koreconcilier bango nde eloko oyo biso tosali na ntongo na lelo réconciliation wana ya bato mibale baaméricain na baarabe en tout cas ngai nasepeli makasi mpo na réussir mission nakuti kolobaki na réussir mission na ngai en tant que moto azalaka na mibeko ya kimia tobanda awa tokende surtout tokoma ngoti na est wana soki place oyo chaque jour bato bazotangaka na est me nayebi ke bitumba mabe ezaka na est te
na Bandundu problème ezali na Kasai problème ezali na lingi na préciser que derrière biso politicien moko azati to lingi to bebisa événement oté la paix ici n'a pas de couleur ozala ya majorité to ya opposition la paix c'est la paix c'est un héritage que Dieu a donné soyez en paix vivez en paix voici la paix que je vous donne. Esali kitoko po bolingo ya boyende elakisi misala kitoko oyo apôtre Serge Lukanga na mama Mireille Kilambe baza kokumbela po na kolakisa bolingo ya nkolo nzambe kati na biso batu esala yozua te ambwate bapa na bango po République démocratique du Congo ya lobi eleka ya lelo yango mpe biso tobetisi kaka mbonda. Na cadre ya koluka koyeba ba vérité ndenge nini pouvoir coutumier to pe pouvoir traditionnel epesamaka surtout na ba complication ya ba famille monda ekolo magazine d'actualité etambolaki ekutanaki na chef Emboliki Bimaki o azali mokonzi ya Kipoko 1 na commune ya Sele abetaki monda pe apesaki ba précision ndenge nini surtout et salema avec impact na idéologie to soit élément au signé Benjamin Kilunga. Le bota abali mobile école mususu soki tura bokonzi ekoki eza na kati ya libota na ye eza te mpo abali école mususu abosa na kotimi na ye eza droit ya bokoko mosi mpe azosala na bokoko na ye mobali kaka kosala na bokoko na ye mobali mwasi akolela na bokoko ya mobali te mpo abali ye abwaka oyo ya ye te aza na droit eza droit ya kozwa pouvoir eza bokonzi na ye bakoko na bafiki akozwa yango oyo mobali okoloba te mpo nini azwi pouvoir abokuboya ye mpo azwi pouvoir abomile bale soki mobali ekomi tour na ye akoloba ke lokwa na bali mwasi ekomi mutu na kozwa pouvoir te mwasi aza mosusu aza nyama mwasi aza droit eza droit na ye ya bokoko na ye ya ekolo na ye kokimi nango ya kanda na bango nde esengeli ke tour ekomi ya kozwa kokimi mobali aza te mwasi wana aza na droit ya kozwa pouvoir basi bakonzi ya basi baza te bazali wana eza eloko ya koloba te eza eloko ya koloba te ke yo mobali mpo kokoyimayima mpo nango te yo obalaki aza ekolo mosusu soki oyebaki ke obala ekolo mosusu te duka ekolo na yo obala ekolo na yo obotala ndenge moko yo na ye kotimi moko soki obala mwasi mosusu oyebi te mwasi wana aza na kotimi na ye soki oboya kotimi ya mwasi toturu so makambo ekomi na turu ya mwasi na yo oboya mpo yo abali yo mobali ekolo mosusu yo mobali alobi ti mwasi yanga kozwa mwasi wana nsima na ye abotama ye moko bandeko na nyonso babalika bambala babotaka bana te abotama baepa mosusu te abotana mobali mosusu te mobali bosi ye wana soki asala ndenge wana eza bozoba na ye wana eza mayele te wana eza bozoba te akabili bote na ye na famille mosusu akabili bote na famille mosusu soki obali ekolo mosusu yo ozali enyando ya mboka wana bana yo kobota bakobisa pouvoir nkota botaka na ye babote bakobisa kota bomama na yango matriaka bana baza bikomi ebale kota tata baza bambala moko kota mama baza bambala te baza bateki bakobisa pouvoir baza na droit kobisa pouvoir très bien wana mama azoba bakosala biloko ndenge wana obe bandeko mama wana balingaka mama wana te bakoloba ndenge wana te mbala za motu mais bana bakobisa pouvoir kota ataki ndenge so eza kote botaka na bango wana nde bakozwa te po baza kote patriarcat mama aza matriarcat na kutime na ye na race na ye na libota na ye bana ya kobota na mopanza mama nango aza toujours bamajorité na kutime ya mingana bango kota ata bakobeta tolo tume kota mama bakobeta tolo ngasi yo papa na nga aza moteki mama na nga aza moteki miriza mama na nga aza moteki ya praza ya ebale ata aza moteki ya nguma baboti biso bana soki kota teta na kota mama aze baza bateke mais tonalité ya kolobana eza différent biloko mosusu nde bakombo kobenga na biloko mosusu babengaka bakombo ya biloko mosusu mpe eza différent kota te babengaka pondo mopene kota mama babengaka ngakuo kota papa babengaka madia kota mama babengaka maja soki ozali mongo ou bien ozali ngombe ozali mboza ozali nani global mwasi ekolo mosusu il faut yo mobali olanda kutimi ya mwasi nolanda makambo ya mwasi na kutimi ya mboka na yo kokuta kuna kidipal lekolo bali mwasi mosusu ozwa kutimi na ye kote ya kimbusa oya nango na kutimi ya mwasi te mwasi nanga akomi ndima te mwasi alanda kutimi nanga te mwasi akozala espagne vere mobali na ye te aza mobali nanga na bali ye mako kutimi na bino etali ye te bana yo bosi na mobali wana koloba teke bana wana baza majorité kaka koti na nga papa kota mama te
On est à coup de bazan majorité ma capacité. Majorité peut-être les mi kota vraiment. C'est pas n'abusé. On a conduit beaucoup de kota vraiment nanga. Kota peut-être n'a conduit beaucoup de. Hata yango était le bazan le commun. On va dire que yo moi n'en déconne pas. Je pouvoir kota peut-être. Jamais va faire engagé. Peut-être donner engagé. Mais kota vraiment ba ko kamba ngamba mo ba vacances. Vous voyez les airs bango. Et qui n'est pas été. On va combiner sofa. C'est bon, nous avons bien bon. Finalement, allez. Après, c'est qu'on a collé l'occurrence de l'occurrence. Et qui commence à regretter, on va se faire bâti. Mais bon, c'est que, ballet, à l'angouma, à Rosan d'Alsus. L'angouma, c'est comme la scène à Rosan d'Atin. Vous pouvez aller. Nous, nous peut-être que nous savons que c'est un mois, on a d'accord. C'est un bon. Allez. C'est que l'occurrence est tout le monde que nous avons. Ika. Aussi, des gens dans la famille, dans les bottes à tout. Nous avons même de coups à capon à l'enguane. Si vous tournez déjà droit dans les il oppose un monto financier, pas bon. Un petit pouvoir. Il va qu'il a pouvoir, on a pour vous me la tête. Pourtant, il y a Banako Saka, Banako Laka, une communion. Bakoko Bazako Yoka, Okufa. Okufa. Si vous avez ça, nous avons mis là. Pas de pouvoir. Mais ça y était, du moment où bon. C'est le que j'ai eu, que tu as mis pour la vie. N'a pas compté en vous. Vous y avez très bien d'un côté mes amis. Pour les locaux, arrêtez le local du pays. Nous avons pouvoir à mon tour, peut-être pas à comme si nous sommes sur la Sakanamboka, tous les Cambodgiens, tous les Gamokala, Balio, Babina Zamba, Bazo, Bazo, Lukato, Bandano, Nebala, bien plus comme pour le peuple pas nous tournons et pas na cimetière ba kondu ba ko ko ba ko mo avant le loko ni mais ko le loko suka tele la bête abongi na ko la bête na ba cimetière ba ko ko ba fumba ba fuma ka ba fumba ko la bête a le obligatoire mais il faut ça il faut que to bo bengendo mais occasion n'est que donc ne wunda ba ko ko na ko je loko na population Valérie Passi, donc amélioration de la vie et conservation promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ça matérialisé le peuple d'abord et ça la slogan c'est tout ça élément au signé Wilfried Sambana Yannick Kaloso. Papa tala tozo nyokwama banda papa lobake to voter ye mboke kobonga mboke zo changer te en tout cas aza posa biso to kufa to ndenge nini francs biso to na posa $10 so na 9000 francs dollars so na 90 donc c'est biso eza wana dollar ekita même premier ministre asongisa dollar na to ya 90 amaka mo kitoko mais problème pas na dollar zo mata chaque fois dollar zo mata kaka asale makambo bien na mboka to vivre bien te passe na pasi yata mola kita mata na mituka to sepela te na mboka mboka ke na kufa c'est l'équipe papa dollar et l'équipe le long là les prime sous le bon là la prime sous c'est pas te qui te vivre ndenge ni en tout cas mu kwandombolo fati beto libanga papa ba non samboka oyo ezande yo fati yo fo solo la papa zo solo la te to kemba mabe dollar comme tina 280 to yebite to kofuta banda ku ndenge nini bana bakotanga ndenge nini kolia otikeli mwasi mwa 10 000 ezokoka te transport passe et continuer na passe pona nini gouvernement nyonso ezobima baza na bato oyo baza na capacité ya komaîtriser to ya dollar te kochanger vie sociale te économique te développement ya mboka nyonso ekufi même kabila asali boye te nde naloba boye na moluba makila na ngai ya baluba moto azwi pouvoir oyo eza mpe moluba mais capacité ya kogere mboka ezokenda mabe tokufa makala oyo bana osuma na 20 000 15 000 lelo kisaka makala 85 000 yaya donc toteka te bamboka babénéfice eza te toyaka na wende oteki okende na oyo eloko eza te tokufa osala nini bana na bakampisi moya totangisa bana lisusu eza te papa abakisi mvula moko kati ya bamvula oyo nzambe apesa ye tuka édition na biso ya mokolo lelo me tokokabwana boye te sapu ota tosalela bino barappel ya batitre boyebaka tosololaki lisolo oyo ya 277 000 milliards ya francs congolais to mpe 92 milliards de dollars américains wana budget oyo ekoaccompagne 5 ans ya gouvernement soumis na mpe bolaki masolo oyo ya catastrophe monene esalemi kuna na ville ya kalemi
l'état soki atali bango te situation ekokoma mabe makasi mpe bozoki élément oyo population baloli pasi eleki awa na kati ya république démocratique du Congo. Awa nde na bouclé complètement édition na biso ya mokolo onga anede la présentation yango avec impact na idéologie et surtout que toza kosala nyonso ya koluka kopesa bino ba information moko sur et à temps réel de manière que bozwa ndenge ni ba actualité ezali koleka awa na kati ya république démocratique du Congo. Si ma caméra boye bakezali misala kitoko ya mwana mboka Benjamin Kilunga elongo na Yannick Kaloso montage na réalisation ya mwana mboka Egride Mateta pe édition Esima Makikuna et pas yemoko Wilfried Samba même. Bon continuez toujours à s'abonner et belé la chaîne YouTube na biso Monda École officielle pe bon partager un peu de comme sous pour bango pe ba s'abonner de manière que et permettre de biso to so moyen qu'on s'envoler kitoko. Ce qui peut oyebi que aux activités na yo ya politique ya religion ya sport to pe ndenge na ndenge benga biso ba numéro wana ba reporter ba kokita ba ko sala le reportage moko professionnel eux ko permettre que ele kana 4 chaînes de télévision auto le kala chaque jour. Boye ba ke biso la bino bolingo zali c'est moko pe ba prix moko ko za abordable ba sport publicitaire na bino bo pe sango biso to ko lekisa ko po mbongo na bino pe ezoma volume ba muke na système kake ba chango ma levi pour evim ba kitoko. Tout à la prochaine masse à Zomité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.